Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyese tu ba bolinga mamelia ni tu na pesi bino mbote ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga. Est-ce que boza malamu? Wabino mamelia ni tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali. Bino pe kote na bino kuna ndenge nini. Faites-moi savoir si vous allez bien. Nalinga mingi ko bande konanga ba ebalinganga. Ceux qui baza malamu esalanga toujours esengo ko ba kibandeko batala kanga baza malamu. Avant tout solo la lelo boyebi ke lelo tozana no na biso na France awo ezali mukolo ya fête de mer. Fête de mer ezali makambo oyo ezali eza makambo oyo toyebi koyeba peut-être na poto tokoloba bon mpona Kinshasa makambo tomana kotiaka te mais na poto toyebi ke mundela sala mwa ba fête de mer ezali ba fête de père ezali ba fête ba grand-mère ezali ezaka eloko moko ezalaka esengo ezaka kaka kosepela kaka ndenge ezalaka bosepela kaka bana basepela fête de mer bazosepelaka mokolo baparent na biso babotaki biso yango yo esengo ya kozala mama to mpe esengo ya kozala papa mais toza na mwa ba incompréhension na kati ya ba mabala na makambo ngo etali ba fête yango wana mwa ba incompréhension ekoti na kanisi eza na ndeko moko abenginga po ayebisa ngai incompréhension ekoti entre ye na mobali likolo kaka ya fête de mer. Problème eza nini? Avant tokota na kati ya lisolo nakobanda kopesa no bambote na ba ya ngai oyo balingaka ngai mingi ngai mpe nalingaka bino mingi na fête ba bizu na ngai ebele epai ya mama Chantal Kile kuna na Irlande. Mama Chantal Kile kamata ba bizu na yo ba bizu na ngai ebele eke pa ya mama Ineige na Luanda kamata ba bisous na yebele mama Ineige na Luanda ba gros bisous na mama Alia Alidor mama Didiston Nike mama Didiston na biso bonne fête à toi, bonne fête de mère mama ya wa botre biso mannequin Didiston na la fierté na biso ba africain et surtout fierté na biso ba congolais. Malolo Lauriane Mouite, je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous. Comment t'as bisous na yango wana? Ba bisous na ngai ebele ke pa moi na moi c'est Alexandre. Alexandre, je te fais des gros bisous. Nzamba pambola yo vraiment ya ebele vraiment. Zoba bénédiction na ebele Alexandra o epatengai. Merci beaucoup na bande kono soto bakasa mamelia ni tout na sali ba bisous e bali pa ya ngai. Ya mettre nga bato papa Edu ya wakana, je te fais des gros bisous ba complice, je te fais des bisous de plein des bisous matiti l'angolaise la fille de ma mère na sali ba bisous na ebele. Ba bisous na ngai ebele na ba o mingi balinganga na mboka Toulouse na za ba mama ebele pe ba papa ebele loko papa Edu ya wakana boka mata ba bisous na bino bande ko balingaka ngai na mboka Toulouse. Boka mata ba bisous na bino. Lisali c'est famille du cœur, je fais de gros bisous. Biloko to utu kabona bino sikoyo. Et ça linga c'est un plaisir makasi parce que famille du cœur to utu ko kutana ne bomoni boye. Naza kutu fatigué sonne kosaka émission parce que kwa ndeko benginga na bikaka na sepelisa na sala émission pour ça nini et ko kosunga batu musuna lobaka toujours que préparons émission pour le mariage ça pour na bebisate ka c'est rende pour na kobongisa soki na ka kovanda boza pour na kobebisate ezali pour na kobongisa on apprend tout le jour. Na kati ya mariage, na kati ya libala, to te ya kamakambo ebele, o ta musu batu ba ignoraka, o batu ba mona kezaka na valeur te, nzoka eza important pona ko te ya yango, kolakisa bana na biso, pe ba mikolo ba nkola na biso. Bonne fête de mère na mama na biso pakalingoma mama liste ndombele, kamata ba bisu na yango wana, bien que tolie to tikeli te, ce n'est pas grave, mama nga mona ya kuna na ya ko lambela yo, hein? Na waya kuna ndako na waya olambela yo komitungusa na na olambela ndako. Bonne fête de mère na oyanga Vivi Colette Wenge, ma sœur de notre père. Ye je n'aime bien, je te fais des gros bisous. Nelly Boula leki ya moto na sele pe ba bisous na ye belé, pesa pe ba bisous belé pa ya papa biso papa Rémi. En tout cas na linga bino mingi bino boyebi boza ba yanga ya, boza yanga ya motema. Ba gros bisous na bino. Likambo ona ngito solo la eza boy. Lelo na fête de mère oyo ezalika mukolo oyo bana basepelisaka baboti. Bana basepelisaka baboti oza na mama, osomeli ata mwa bracelet, osomeli ata mwa boucle d'oreille, opesi ata mwa ya kokauka. Neti ngalinga na mia pesa ya kokauka. Mais eza un jeune fille moko benginga na pasi pe kolela na mawa vraiment. Koyebisanga ke maman Elia nitu moni na fête de mère boye na sengi na mobali na ngai. Apesanga moi quelque chose natin de la maman parce que nga na minito naza na ngote natin de la maman moi quelque chose yo ka réponse tika mama papa ba fête bonne fête de mère ba fête de mère nga oya nga mère na nga sa daya nga mère na nga sa daya zo sama ba fête de mère na kena ngo wapi
On a la bambon te otina bambon babisa nanga mama sa kufa déjà nana tina ba fait de merde. Comment koko la méchant jusqu'à ce point? Non. Ndeko mobali ozotalanga. Tika méchanceté futaka te ndeko mobali. Ba mikolo balobaka ke soko boti mwana mwasi oboti pe mwana mobali. Soki mama boti mwana mobali oya kobala mwana mwasi automatiquement akomi pe mwana na ye. Soki mama boti mwana na mobali, mwasi oyo mwana kobala automatiquement akomi pe mwana na ye. Yo ata moboti azate, ata mama azate, mama azaya kokufa. Mais mama ya mwasi na yo akomi mama na yo nenga no baki mama ili ani tukena za deuxième mama ya bana nanga surtout o batala nga. Sylvie Mukadi, je te fais de gros bisous. Sylvie Mukadi mikole bele ya zo yoka yote. Nandeni. Katika pesa leki nanga famille du cœur nanga ya États-Unis. Pona na famille du cœur Sylvie Mukadi azana na Dallas. Katika pesa chef Kapesa, meilleur traiteur na Momoud. Bonne fête de mère. Mère double, maman va pas ça. Ba cadeau na ba pesi obo melanga pe ndambo yeba ki grande sœur Shiraza kuna faut ne pe mo ndambo ba cadeau. Mona so za libumo za ya mutu moko. So ka bote mi akomi ya batu nyonso tu. Pour moi de mon cœur, Eugénie Mongai. Belle sans maquillage. Maman bolu la da. O sepeli atukotana kilelo Nako solo la mwa mukina bandeko na bisa mibali obotala nga po boza mingi obotala kanga. Ndeko na nga mobali ozotala nga. To bana na nga mibali bozotala nga. Yeba ki soko oza mobali. Tango bali mwasi. Mama ya mwasi wana komi pe mama na yo. Atoko lingene ngo lingaka mama na yo te. Problème ezate. Me yeba ki mama ya mwasi na yo akomi mama na yo. Soko osombeli mama no liputa kokipe ko som. Eza ngo obligatoire te. Mezaka ba geste ka ya mike. Ba geste kaka. Neng mundela sala mukola bonne fête de mère, mukola fête de mère. Eza mukolo bana ba pesa ba parents na ba cadeau. Sikoyo yo ndeko. Mwasi na yo, asengi yo kaka. Pesa ngai na tindela mama. Soko ozana ngote loba na ye na limemia na gentillesse nyoso na politesse, loba neke ma chérie. Lelo nazana ngote. Zela 2 3 4 jours soki nazui na kopesa yo osala nini opesa mama. Ba lobite ke yo lokolo kufela mama foyi na ba mama ni soto ya mokili. Eza bongote. Ba lobite ke soko kufela papa foyi na ba papa ni soto ya mokili. Nzamba lingi bongote. Tobota makape to kufaka. Mutuna mkona ya mbotama pe azana mkolo na ye ya kufa. Zala motea malamu nzamba kopambola yo. Linga mama aboteli o mwasi, linga papa aboteli o mwasi, linga mama aboteli o mobali, linga papa aboteli o mobali. Babokilo na baza ba deuxième parent na yo. Vraiment ça li pasi et ça li mawa mwana mwasi zaki triste. Azaki vraiment triste. Je te fais de gros bisous. Olivier, c'est mon fils. Malgré qu'on dise ouais parfum maman. Et c'est le parfum maman mon anita. Mama mati kotir liputa mabokile mwana ni tenga la bota mwana nga mobali ya mama tia mwana nga mobali na bota lelo fe peta ba mama okanisi bokilo te etali wana e baba mbali bayokela ba mama na bango soki moninga sengi eloko na kati ya ndako libala tango moninga sengi eloko soki oza na mbongo te répondre avec gentillesse na limemi nyonso lobaki ndeko na nga mwasi na nga lelo naza nango te soki nazwi nakopesa yo parce que ba besoin ya mobali normalement et se reposa na mwasi ya mwasi reposa na mobali l'homme mangera pas le sujet de son front babisaki Adam yo Adam de faut s'occuper na mwasi na yo balobi te ke yo lokola oza na mama te foyi na ba mama ya baninga non ce n'est pas comme ça et surtout maman o aboteli yo mwasi nanzela na mwasi wana bakoko bazali non bandeko mibali oboza bizela kofinga basi botika bizali wana eza malamu te ce n'est pas bien pas du tout bien koza bizela kofinga mwasi na yo te koza bizela kotuka mwasi na yo te koza bizela ko répondre mwasi na yo mabe te eswaka mingi na motema mwasi akoma kovanda za ko analyser bien pourquoi le bina nga boye ti mwana mwasi abengi na pasi na motema komona ki mais non na singi kaka un petit rien ki naza nango te pesanga mwa muke nasala nini
natindela mama tikelanga makambo nanga mère asa daya. Mais ezalaka te. Ce n'est pas bien bandeko. Tango tobalanaka tokomaka eloko moko. Ceux qui tobalani tokomi eloko moko. Et là qu'est-ce qui est passé à moi si ils ont reposé na mobile. Passé à mobile ils ont reposé na moi si. Maman na onda kufa ki wana tango lelaki. Mais moi c'est pas simba ki oti na loketo. Aleli se ki ope mamati. Tango ozolela moi c'est pas zolela. Bo zolela elongote. Azolela maman bukila botele moi si. Al botele mobile. Bongo yo muninga kaka yebisio kaka ke. Pesa nga mombo on atina la maman pour na fête de mère. Yo katela moninga na olingala, o katela mosi lingala eza mabeba mama, eza mabeba papa. To yeba ko vanda ka bien tango za na mwasi na kati ya ndako yeba ko vanda bien na moninga. Ba réponse mabeba mabe wana eza kamala muté sala ka passe na motema. Makambo ko répondre batu mabe o naza na ba rapport nango ya ebele. Mibali mingi bazali mingi ou ba finga kabasi ou ba répondre kabasi mabe et ça la kapasi so mobile zo finga to zo répondre mabe ezakabete moi si normalement face à la princesse moi face à la princesse ya mobile na ye parce que mobile ndongo zawana moi si na zana soki pakana yo asukola ka bilamba na yo alambela ka yo akipaka pe kinde daga pesa ko pe ba plaisir o mutu muso pesa te o ndiko na yo ko pesa yo te. Moi si naza kopesa yo. Lelo oyo soko za malamu tena mosi tozo mona batu mosusu oza malamu tena mwasi soko obeli nana ko sokipe na yo ka mwasi. Eza na place okokoza na hôpital. Babi awa mutu akota tata mama bota okota te. Est-ce que oza na mwasi ka mutu fa mota parce que eza na ba âge mo nudité na yo. Mama no moya mona ngweza te. Et pourtant mama bota mimi 9 mois na libon. Ayebi yango ndenge tango botamaki bakati ongenga mama kati si ongenga mokomi na âge moko boye mama moya mono lisusu nudité wana eza te po aza mama alors moto azo remplacer mama ezali mwasi na yo mwasi naza ko remplacer mama parce que mwasi akoma komona nudité na yo mwasi ko banda kosala le petit déjeuner mwasi banda skola bilamba na yo mwasi banda repasser bilamba likolo nango pe aboteli yo pe bana généalogie na yo pe yango wana na sima ya nini ya mwasi mwasi aza mutu akopesa respect belé mwasi aza mutu vraiment folinga makasi mwasi aza mutu oyo a mérité ba cadeau osala ye ba cadeau et puis likolo nango mpona kosepelisa ye mpona kopesa mama bokilo no cadeau ça te coûte combien mama bokilo aza na ye na Congo soki otindeleka $100 oyo 100 € kaka esali nini soki otindeli mama bokilo 100 € esali nini. Ce n'est pas tous les jours qu'on retient les 100 €. Kaka moi occasion a fait de mère. Aoki kaka esengwa sepe la bi akoloba moi nanga mobali nzambe apambola yo. Okozwa pe mapamboli po mama ko pesa yo mapamboli. Mapamboli yaka na mama o abocho tenda ko pambola yo. Mapamboli ezaka na papa o abocho tenda ko pambola yo. Mapamboli ata moleki nzela okuti mama moko avandi boye. Azangi atama ya komela ta lipa yo kamata sombika lipa opesi mai oka mama nzamba pambola yo mwana nga papa nzamba mona yo nzamba pambola yo ba bénédiction ba rachakango mama sakoli na ye nenga vandi ka bomo kaka mama ta mobile nanga mutatindeli yo 100 € wana olia po lelo abiso na poto ezaka fête de mère. Ya solo mama nzamba pambola tata mama ko sopela ba bénédiction oya bocho azate ya solo asakei mais oya komi deuxième mama akosopela ba bénédiction pe nzambe akoyoka losambo na ye il faut koyeba ko arracher ba mapamboli kalezalaka soki mobali abali mwasi okomona mwasi ke libala kena leki na ye bazo bokola na mwasi na leki baza ko bokola ye. Kalezaka ni mo soki libala kenda ye mo te akenda na leki po leki aidaka nani aidaka yaya mobali abali mwasi o papa kufi papa mwasi kufi mobali na muto kokunda ye o mama kufi mobali muto kokunda ye mobali za ba responsabilité belé tango abali mwasi mobali akomaka na deux familles tango bali mwasi na famille na yo na famille ya mwasi nyonso to ekomi ya yo mobali nyonso to ekomi ya yo. Tobosa na ba valeur na biso te biso toza batu ya respect ba valeur na biso tobosa na kayango te parce que toza na poto tobosti ba respect wana ba parents ba ekilika biso eza important parce que tango yo
ozo répondre moi sinon mabe ozo koka kokabela mama bokilo na yo te mais bano yo boti pe okoliela bango pete okoliela bango pete parce que yo sele le kwana te muto abukaka oyo ya loni l'homme moissonnera ce qui quoi ce qu'il aura semé nde ba wana français bon te bozonka nde bozwelango ya bandeko na nga tobalanaka po tosala na mabe te po totukana te soki oza na ya mwa moke kanisa mpe famille ya mwasi mama aza na ye na afrique mwa 100 euro esa eloko te opesi mwa 100 euro na fête de mère ovandi na yo titititititi na noël opesi mwa 100 euro ovandi na yo titititititi donc ane moko kokotindela mama bokilo na yo ata kaka 4 fois mwa 100 euro na ane moko kabeleka mwa 400 euro esali nini so kabele 400 euro na ane po ozopesa na baya po mwana ne moto asokipaka na ye po bana basokipaka na baparent na bango na bamama na bango mais soki mo baoccasion ya boye fête de mère nga mama loko akufa o ndaza mama na nga mwa 100 euro tindela mama na Kishasa okoma mokolo ya Noël Noël mbula sika bona ne yango mwa 100 tindela mama ezaka ko arracher ba bénédiction bino pe ba ebozo tala ngai ma deuxième famille deuxième maman na bino pe yeyo pe na fête de mère bokanisinga Alexandre ba gros bisous na yango wana bokanisi mama ya bino matiti l'angolaise bino malamu na bino. En tout cas, merci beaucoup de vous disposer à na bino pour na rotala ngai. Merci pour na commentaire na bino, merci pour na coup de fil na bino, merci pour na nyonso en tout cas. Ce que zamba liboso kutani na ngai na chaîne Oya Eliane Nitu TV na kosenga na o s'abonner. Après avoir ko s'abonner, okende ko cliquer na cloche de notification na mwangonga wana beta ngring pour que ceux qui émission siki ko ça nini oyeba ki émission ya sika ekoti. Ce pour telle émission o sepeli na ngoyo ko sala partager yango. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalo sakumuna. Nzamba nibeshaneni bana bete bon. Je fais de gros bisous. Bye bye.